Et salut à tous les internautes qui nous suivent de partout. Donc, merci pour votre amour et votre fidélité sur cette chaîne Hamburg News TV. Donc, je vous demanderai vraiment de vous abonner massivement donc, sur cette chaîne pour voir de belles émissions bien conçues pour vous faire plaisir. Et quant à moi, vraiment, je dis un grand merci à toute mon équipe technique. Là, derrière la caméra, je vois cette chaîne et je dis un grand merci à celle qu'on appelle la reine Omba Adeline et à Maestro Katuseko, l'allemand noir Nakata Hambourg. Et puis, je dis un grand merci à Père Alomine à Londres, le peintre le plus suspect. Pourquoi pas remercier aussi Joël Manzekou à Paris, Jocelyne Ikwa, donc 2 fois par an belge, la maman de Rocky et Aminata. Donc nous sommes ici dans la commune de Bumbu, donc la ville de Kinshasa. Nous avons jugé bon de faire une descente ici pour vous faire découvrir des talents que nous avons ici à Kinshasa, précisément au Congo. Donc dans la commune de Bumbu, c'est avec vous que nous allons découvrir ce jeune. Je ne sais pas s'il l'appelait comment, il va se présenter lui-même. Ensemble avec vous, nous allons les découvrir. Encore une fois, abonnez-vous massivement sur Hamburg News TV pour avoir pour voir de belles émissions que nous avons conçues pour vous. Donc là directement, je passe la parole à mon invité, Maître. Bonjour. Bonjour, maître. Bonne santé. Santé va bien? Avant tout, banda, nalingi, on s'est présenté yomoko, bateau baye bioté, parce que c'est la première fois que la chaîne Nabiso, bateau baye bioté baye ba maître Kombonani et puis à Salaranine. Moi, comme on a étoile noire, les mystérieux, on a les chef coutumier, Yamboka Nabiso Yabaluba, Congo, Nambushimai. On a la mystère, on a les mystérieux. Donc, jeune que vous êtes, âge au chef coutumier, le bête là son solo et arrive à qu'il n'y ait ma chef coutumier na âge boué, au yamukewe. On a botama déjà mystérieux, malgré tout, on ne peut pas prendre un mystérieux, mais on a botama déjà mystérieux. On a les seuls mois, on a botama déjà circoncision de ça déjà. Là, tu précisez bien, au botami déjà, vous avez déjà circoncis, donc déjà, ça doit circoncision. Tant on a botama déjà circoncision déjà. Mutumo ta sanga circoncision na bota ma jana circoncision yango la sécurité ya ministère mo déjà ya liboso na ngai. Maître tous parlons du ministère de vos mystères au besoin le donc vous avez mystérieux surtout peut aller sur la mystère donc tout le bateau traité au magicien féticheur ou sorcier. Jali magicien. Magicien donc décortiquer les bisous bien quand on parle de la magie on voit plusieurs sortes de magie. On a la magie rouge, blanche, noire, jaune. Ce que pratique nous avons mis la magie. Ah, ça la magie magie noire aux alliés à biso ba indo, aux alliés ba noir. On ça la magie noire. Mais quelle différence les alliés entre bino ba magicien, na ba féticheur, na ba catcher? Ba catcher ba alliés ba to ba ça la ki bondo ki na bango ya catch. Ce que biso to ba magicien, to ça la magie noire parce que to alliés ba indo, to ça la o ça beaucoup na biso. Vous savez beaucoup quand on tout ça là. Beaucoup ba quartier ba o ba ça quoi art. Maintenant artiste était dans la ligue féticheur, c'est là ka o ça les magie noire on a pratique. Erobi yomo magicien, yomo ça la fétiche, et ça contradiction. Jojo. Et ça contradiction parce que la magie et le fétiche c'est des choses différentes. Et ça débranchement ils en démonté. Différentes. Zaka le romoro. Magie fétiche. Et c'est le romoro. Ba américain na ba français ba benga ngo fétiche. Ba benga ngo pe magie, zaka le romoro. La lenga ezaki bondoki. Kibondoki donc ozo ba kibondoki à moins que eko sabiso dada. Donc tous les kanama surtout là qui analu. Maintenant na ba pratique no salara. Ba avantage na ngwe zanini pona batu. Boy, avantage na ngwe zanini. Ba avantage na ngwe que na batu ba ko ngai ba ko ça misa pa na ngai neti traitement ya mbasu na protaka neti moto za maladie mo quelqu'un où est physiquement na spiritualité ya ngana salaka. Tu vas dire spirituel neti mbasu maba nduta banduta soza banduta où est spiritualité na protaka neti ujeli susu na moto za maladie ndeke moto za na maladie ya o ba kele maladie mpc on a traité. Maintenant, bah, maladie, on a tout au traité. Maintenant, bateau, les gens ne croient plus na bino parce que y a trop d'aventures, trop d'escroqueries. Donc, vous vous permettez. Donc, il y a média, boya kaboleki,
au salle maramboulou que non c'est comme si aux a bon mais bon perso confiance après au bandit no ba aventure qu'est-ce qui fait que yo tala rapide n'habite que yo tala baninga mususu nde ba baby ça domaine wana wa bino olobarani et dans bato mususu basala mystère mususu basala na monde tout ça il n'y a pas la photocopie sans original bato basala la photocopie ya mystère bazali bato basala ka originalité ya mystère bazali ndesi ngai na commune nga azali eza na mutu mote ou aya pa na ngai azwa ayo sita musapa na ngai azwi échec na résultat na azala raté mais il y a bato mususu batambula dans le côté ya mystère bazali nga pa na nga soko yepa musala na nga soko yoki na A aussi na A soko na Z toke na Z ndi musapa na nga ezala ya ngana. Vous avez déjà traité d'autres traité combien de cas au maboué pe ba ba mutu ke ba témoigner que non té nga nazala guéri au travers ya maître étoile combien bazali belé vraiment bazali belé subo azala ki environnement na nga to mona bango na accepter bango basa pene belé ba ba yebi ngai maintenant baloba qui se traversera et balaté station yango et traverser et balaté est-ce que mutu vous appelle libanet na ba mikili ya poto kuna pe traité wani za physiquement traverser et balaté mbena la spiritualité traverser et balaté tant tout ça mystère tout la cas illimité tout ça la mystère pour tout la ça mukili ke mystère existe mutu ça na poto ba osala ile musala na ye bato belé ba bebisa mystère ça veut dire que ba otana mbongo liboso ki papa mystère il faut que ça la mutu loko ya moni après na sima nango bosoli maka mususu na sima bato belé batala ka mbongo liboso yango bebisa musala na ndenga kindoki pena ne so kindoki mezali bongo ata uza api ba sala musala na yo ekokoma siko saleli. Ok, merci. Donc, toujours continuer. Donc, Bambote Belé na HPR de l'Ebaïfale. Et puis, big salutation à Aaron Fomoussaï. Heureux anniversaire à mon petit Kassé Lokosu Jonathan. Donc, Jikael, joyeux anniversaire. Toujours continuer à Maître Étoile. Maître Étoile, parce qu'on a minute, on a monde, on est vous avez en association. Il y a bien l'État, il y a un guérisseur. C'est ça? Oui, oui. Mikande Zali. Malgré toi, tu as temple, mais Mikande Zali na temple, c'est quand Zalaka. Tapeza na commune ya Banda Mikande Zali ni za rappel traité mutu yeti kamo boy et simbita akufi na ye osala ndenge par rapport à qui ndenge ezolobe mingi za pe bakam so traité na pe simbi na ngote et perquité na mukili a ndo za boye ye moko tata mokili ye moko ayebi totambulaka na des choses totambulaka na négativité na positivité ce qui négativité zali to ko soki de la négativité na sala musala na ote nengezali il y a bato mususu bayaka musala ke ala ba négativité na ye suku nga na sali na ndenge na nga na sali musala na ngai ke na moni ke asa na positivité na ye na sali musala mais so na négativité c'est que négativité zali po to kuma na baka mususu te na ba tena mito to so arranger be dingwe ranger ba mettre avatar tout on a rangé ya tout on a ligne ba chef coutumier tout classe on ndenge te botanga na ranger ya bato ante botanga nga kombo pour bango basala fa mystère na ndenge na bango nga mutala singa mystère azate na botama ya mystère mutala singa mystère azate mais bango basala bato basala fa mystère na ndenge na bango nga pe na sala mystère na ndenge na ngai bato bayebi ngai bayebi minga lo bauti zate mais bato bayebi otanga na part na bango te mais bango basala mystère na ndenge na bango ba fa ba mystère ko ngai. Déjà combien d'années dans le monde? Nga bani mystère à Genève. Combien d'années bando bandi? Là 26 ans. Le mystère. C'est quoi? Mais est-ce que tu m'as expliqué de mon hiver? Une quitaine de rouge, squelette, allumette, 500 francs et puis Rio na Sanyo et le Molobani. Squelette au Zomona au. Ezali ndesika makambo nanga ebombami na kati wana on a présenté bino bato nyonso baza na mikili baza pi soki wapi baza omona skelette eza ndesika vi nanga ndevandi bino nde ba mystère yango grimace so mutu makako so kausi omemi o makambo côté vino evandi est-ce que vient mutu ko vanda na squelette o ezali makako te ezali pena mwana ya morne mwana morne sko crâne na e comment conserver ngo ti ezala yumela ezali mystère le mystère où to bengi mystère ezali ki o eza caché
moi ils allaient vie privée na ngai moyen détaillé on les a été tu as bossé à écran on les a privé na ngai tout le monde a crâne bivi no evanda bon ba bilom tout le monde mon na ça bah où ils allaient vert maintenant sur les vert ya romela mais ils allaient na musala ngo ba ko sala yango ce que pesi ngai accès ya ko sala musala ngo bon moi na musala na ko sala ngo où ils allaient corps de bœuf ou bato baliaka mais ils appellent na musala ba ko sala yango bon moi na yango bino moko maintenant na minute oyo avant to kota na nini parce que tout konda okende déjà tout doit avancer vers la fin tout au temps belé t'es vraiment je crois prochainement de tout au temps belé donc on expliquer yo moko otali caméra on va dire ko expliquer nini yo sala ko za capable ya ko sala et puis batu ba joindre comment ngai pona muzwanga eza nango facile nasalaka oyo bengi vodou pe nasalaka jumjumia nasalaka pe multiplication d'argent nasalaka pe portefeuille magique donc natraitaka ba maladie moto nyonso oyo azali na problème oyo azalaki foyer na ye eza ya kopanzana nazongisaka yango biloko oyo biportemonnaie magique neti nga malingama nde nayebi ekutema bino oyo mystérieux na liste ma ya bamillionnaire nakutima mystérieux mpo bino opesa baportemonnaie mais nayebi te opesa motu portemonnaie mo est ce que yoko ndima okabela motu biloko yo mo otondi te te biloko etondi par rapport neti ya nini mpo ngai na vie nanga na vivre na déjà bien combien de parcelles wana eza vie privée jamais okoya boye ayamba moko neti motu moko to baneti patron mo baye koluka mona neti aye yo moko oza na carte yo moko oza na ring te moto kondi moto amona osala baaventure soki patron ye moko aye akomona esika ngai nazali akomona mpe oyo ngai nazali le temps ke nga mpe napema na moye mwa gorge jojo pusana boye biloko tu ndenge expliqué awa topesi totikeli temps donc chanteur so bayambi efa yemba joueur mwa dada comme yo boza mystérieux passé bamona mystique bato bamona père alomi asepela joel manjeko asepela et puis Jocelyne Ikwa basepela donc topesi yo temps donc okoki no banda biso déjà toza donc toyaka mpona osala des annonces donc un grand merci à la reine Omba Adeline ya maestro Katuseko pourquoi pas aussi remercier mon vieux Pati Moulouba Fotondombe le père alomi. Donc, je continue toujours à faire des recherches pour faire découvrir, puis qu'on fonde la mitou ya batu. Dans le monde de Talibongo mystère, parce que trop de lukuta, trop de aventuriers. Donc, moi, batu bien, balika na plateau, moi, aventurier trop. Donc, Maître Étoile, avec notre permission, on a déjà ko banda. Makambo, banda na. Je vous informe que mes anciens là vous êtes vous faites aussi manifester dans ce territoire. Ya misérable ya bukanya en Jésus hayya kajum ajibi asifu jama bonta alwa halal wa halal anzina anzina sa'ati bakara fikum alaykum. Monde visible manifestez-vous dans ce territoire. Je vous informe. Esprit master guga de guga blaka blaka pa تنازل الملائكة تقف الحاجب يا شمع حوش يا تميك صفا عندي وفتحت وجنا صراط المستقيم شمع حوش قولوا هي إلى أنه استمنى فهم فقال إن سمع أن يكونوا عجبا الله حلال وحلال عجل عجل استبغ لكم وعليكم بنا كي نقول لهم ما عملوا كذا كذا ما كان في مثلا ما كان يصير يصير يستاق من يومنا برمنا يصير يستاق
أحسنت عليكم يا مزرعب يا بوكاني عزيز يا حي يا قيوم. أحسنت عليكم يا مزرعب يا بوكاني عزيز يا حي يا قيوم. Je vous invoque là où vous êtes. Manifestez-vous dans ce tournoi. Je vous invoque mes anciens. Manifestez-vous. Venez, venez, venez. Venez, venez, venez. Au nom des Iblis sataniques. Venez, venez, venez. Venez, venez, venez. Je vous invoque mes anciens. Voilà, nous sommes vraiment de retour sur ce plateau, donc nous avons laissé vraiment le temps à mettre
à ça là, moi, c'est spectacle, bah, cérémonie, pour la spiritualité, pour faire preuve de ce qu'il est. Tous en maître à maître à toi. Ali Moulangi, n'y a des souverains Roloba, à Roloba, na Moulangi, na Mounok. Na Mouna Sissi, donc le temps qu'il termine, moi déjà, donc je vous remercie, donc je vous demande vraiment de vous abonner massivement sur cette chaîne Hamburg News TV. Pour nous toujours des émissions à haute qualité, donc nulle part ailleurs qu'ici. Hamburg News TV, donc Makamba boye place sous ces alarate car donc mystérieux, on ça Makamunaye, badini, donc station, donc ça moi caméra côté mettre le temps qu'il n'a pas mouillé en gorge mettre s'il s'appelle, tout continuer à traiter nos bisous. Merci. Donc, Maître Étoile, tout le monde surtout ça là, qui tend au Tumba qui n'a 500 francs, et puis il a une boîte à Rio, c'est ça? Maître Étoile, il a une boîte. Il a une boîte pour la serviteur, il y a un mystère. Il y a une salle il y a un titre pour la monter. Ah, vous avez tout le monde a tout le monde, comment on a tout le monde. Ah, mais la milango, elle a bien mis l'ingité, hein? Wana ezalaki susu ngai te bolimbisi ezalaki mpena susu ngai te ezalaki eza balia budia bayaki eza penepene na nga yango nasalaki oyo ezali mystère wana yango nasalaki napresente bino bato bamonaka message ezalaka lokuta yango bamoni nayebi te ozali journaliste otambola deja mwa eza bavenema deja baoyo abona nte omona yango oyo mpe namonana yo mpo osali yango ya te donc moto ezalaka na branche nene na mamona asalaka ezalaka bongo. Donc maître, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Un dernier mot. Na batu nyos to bazolando de partout na Europe, Amérique, Océanie, Afrique et puis en Asie. Mot de la fin aux années et puis au PC numéro de contact comment ba contacter na muto azana ba maladie au lobby au traitaka au pesa ba problème spirituel au ko salisa dernier mot na aux années puis numéro de téléphone. Ouais, ou azali na poste ya komona nga na zali na RDC na République démocratique du Congo. Zali na commune ya Bumbu. Il m'a envoyé les plus 243 89 55 45 289. Muto sa ondanya problème na abanga le côté quel que soit tambola tamba bitambola tambola kenda basale ba vanti a kulukanga ya rejoindre résultat ya malam. Il m'a envoyé plus 243 89 55 45 289. Ok, merci beaucoup. Donc, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette traité avec Maître Étoile Noire. Donc, c'était vraiment un réel plaisir pour moi. Vous avez belé, il y a une émission, tout ça, il y a toujours boulot. Donc, vous traitez des magiciens. Donc, moi, je fais que mon travail. Vous remarquez, Maître, est-ce que c'est un peu qui s'indame? C'est un peu qui se pose à une bossing. C'est un peu qui se pose à nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Donc, un grand plaisir pour moi donc, de dire vraiment de big salutations à celle qu'on appelle la reine Omba Adeline, la patronne, et maestro Katoussé, qu'on a à Hambourg, l'Allemand noir. Et puis un grand merci à Père Alomi, le peintre le plus suspect à Londres. Un grand merci à Joël Manzekou à Paris, Aaron Foumoussaï, HPR de l'Ebaïfal, Junior Nsei. Pourquoi pas aussi penser à ma maman Émilie Ekila. Et puis à Jocelyne, quoi des fois parent belge, donc passeport rouge, na Belgique, Bambo Tebele, qui dit baté. Si on ne se voit pas, on s'appelle.